Ésaïe chapitre 59, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Bien-aimé, la Bible nous dit ici, toko continuer, loboko na nzambe eza mokuse te po te ekangola, ni son oreille trop dure po te ayoka losambo na yo. Bien-aimé, la Bible est claire ici. Bible ezobisa biso loboko na nzambe eza mokuse te po te esauve yo. Parce que nzambe azoyoka bakri na yo. Nzambe azoyoka ba lamentation na yo. Nzambe azoyoka ba inquiétude na yo. Mais aye koyebisa nga na yebisa yo lelo. Loboko na ye eza mokuse te po te ebikisa yo. Matoi na ye eza makasi te. Et puis tokoloba na terme misusu ekangama te po te ayoka ba lamentation na yo, po te ayoka problème na yo oyo butu na moi. Oyo sala ke omona loboko na nzambe te. Oyo sala ke o vivre bonheur na nzambe te. Oyo sala ke o bala te. Oyo sala ke o bota te. Bien-aimé, la Bible me dit premier loko, ce sont vos crimes qui commettent une séparation entre vous et votre Dieu. Bien-aimé, ba crime oyo salaka, bien sûr, on dit la Yesu. Okoma une nouvelle créature. Mais tu es toujours dans ba crime wana. Bien-aimé, ce qui totangi na dictionnaire crime ezanine, eza infraction très grave à la morale ou à la loi. Lolenge ozo se lamenter ndengwana. Ta la vie na yo, tika vie à péché. Tika vie à péché na zoye bisayo lelo. Dieu me dit na ya ko interpeller yo. Vie à péché wana ozo mema. Vie à péché wana ozo mema. Ozo transgresser loi ya nzambe, la loi divine. Ok, soko ozo transgresser loi divine. Oh, nzamba koyoka lo sambo na yo te. Oui, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le berger Brown. Naye lisusu liboso na biso nyonso pona kolobela de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, car la Bible nous dit, sans Jésus, il n'y a pas la vie éternelle. Ce qui osana Yesu te, bien-aimé, vie éternelle, ezatenion sozo sana mokili oyo ezapamba. Potelobio espérer kozala parmi les élis, tu dois croire na Yesu Masia qui a mouru sur la croix à cause de nos péchés, qui a mouru sur la croix à cause de nos transgressions. Ye asala ki lisumu te, mais akoma ki lisumu pote ngana yoto bika. C'est pour cela, aujourd'hui, na ekolobela lisusu pona oetali kombo ya Yesu Masia, kombo oepesa kalobiko. Peut-être ça fait un bon moment nando leka lisusu vomate, mais lelo nzambe a permettre nga lisusu na leka pote na édifier peuple na ye, pote na te ya mutu moko oazolandanga. Sans plus tarder, avant de commencer Tobondela, Seigneur de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu qui règne à jamais, nous sommes devant toi pour te louer, te rendre grâce. Seigneur, nalingi otambwisa biso du début jusqu'à la fin. Nalingi moment oyo nzamba lola ezala moment moko très important na mutu nyonso azolandanga bisika nyonso partout dans le monde. Liloba oyo oyebisinga lelo na koyebisa peuple na yo esala ba effet na ba via bato et transformer ba via bato
et sala makamba minene na ba vie bateau dans le nom puissant de Jésus, qui est le seul et l'unique sauveur. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci vraiment. Ne kana lobaki na débit, ça fait un bon moment. Tozo yo kana lisusu te nazo leka lisusu na nzela ya EHP médiaté, mais biso tolekaka pamba te so moni toleki seke eloko moko nzambe atie biso a cœur po te toya kolobela peuple na ye lelo na ye kolobela peuple ya nzambe likambo moko eza très important. Peut-être biso ba chrétien tozomi tuna tant de questions. Pourquoi nazo bondela? Pourquoi nazo sala ba sacrifice? Pourquoi nazo sala boye mema kambo ezo kende liboso te? Nzambe aiko yebisanga na interpeller peuple na ye. Pourquoi makambo oyo tozo bondela, tozo sala ba sacrifice, tozo sala presque nyonso ba effort, tozo gêner, mais tozo mona loboko na nzambe te? Pourquoi? Bien-aimé, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bato ebele bazomi tuna, mais nga nazo persévérer. Ngai naza toujours na se ya makolo ya nzambe. Pourquoi makambo ezo simba te? Pourquoi makambo ezo kende liboso te? Pourquoi makambo na ngai nazo mona clarté, mais nazo nandimeli Yesu Masia? O Bible yebisinga o yandimeli Yesu Masia azan avantage nanu ya siècle présent et puis siècle à venir o ako vivre éternellement. Mais tant de chrétiens tozomi tuna pourquoi makambo wana ezo salema te? Parce que Bible yebisinga différence kozala ba o ba yebi nzambe na ba o ba yebi ete. Mais tant de gens bazo mona différence wana te, mais bazo bondela. Sans plus tarder, tozui ba Bible na biso, tozozwa eyano na verset oyo nzambe atali singai pote na ya ko yebisa peuple na nzambe. Peuple na nzambe oyo bazana ba inquiétude, peuple na nzambe oyo ba komi na ba doute, peuple na nzambe oyo ba komi peut-être kotika foi. Parce que bien aimé, il faut te persévérer jusqu'à la fin pour te la sauver. Tozui Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59. Tobandi na premier verset, ti na troisième verset. Ésaïe chapitre 59, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Bien-aimé, la Bible nous dit ici, toko continuer, loboko na nzambe eza mokuse te pote ekangola, ni son oreille trop dure pote ayoka losambo na yo. Bien-aimé, la Bible est claire ici. Bible ezobisa biso loboko na nzambe eza mokuse te pote esauve yo. Parce que nzambe azoyoka ba cri na yo. Nzambe azoyoka ba lamentation na yo. Nzambe azoyoka ba inquiétude na yo. Mais aye koyebisa nga na yebisa yo lelo. Loboko na ye eza mokuse te pote ebikisa yo. Matoi na ye eza makasi te. Et puis tokoloba na terme misusu ekangama te pote ayoka ba lamentation na yo, pote ayoka problème na yo oyo butu na moi ozo yako lelela nzambe. Mais na deuxième verset Bible ezobisa biso nini? Mais ce sont vos crimes, yoka elokwa liboso,
Oezo sala ke omona loboko na nzambe te. Oezo sala ke o vivre bonheur na nzambe te. Oezo sala ke obala te. Oezo sala ke obota te. Bien-aimé, la Bible me dit premier loko, ce sont vos crimes qui commettent une séparation entre vous et votre Dieu. Bien-aimé, ba crime oyo salaka, bien sûr on dit la Yesu. Okoma une nouvelle créature, mais tu es toujours na ba crime wana. Bien-aimé, ce qui totangi na dictionnaire crime ezanine, eza infraction très grave à la morale ou à la loi. Bien-aimé, infraction nini oyo sala na vie na yo, ta la vie na yo bien. Infraction nini o sala o ekomisa loboko na nzambe mokuse po te esala na vie na yo. Bien-aimé, batu bazomona kokenda ke église noza mutu moko ba crime, mutu moko ba infraction grave, infraction oyo eza morale ou bien à la loi de Dieu. Bien-aimé, ozo tosa ba loi ya nzambe te, mais ozo bondela yango ekomisi loboko na nzambe mokuse po te esauve yo, po te ebimiso na minyololo ya satana wana. Bien-aimé, tobotami na mabota moko eza très dangereux. Tobotami na mabota moko sinya ba impact moko impossible. Tobotami na mabota moko ba sacrifia déjà de génération tangu biso tozoya. Bien-aimé, ngana yo tondimeli Yesu Masia, il fallait nzambe a sauver biso, loboko na ye ebimisa biso na ba loi établie à mabota, ebimisa biso na ba pouvoir héréditaire à mabota, na ebite loi nini oyo ezwa règne na libota na yo, na ebite loi nini oyo ezwa place o eza héréditaire. Peut-être ba sala barrière moko ba âge ke bino na libota na bino bokufaka na ba âge boye, bino na libota na bino bobalaka te. Mais tangu yo ondimeli nzamba bomoy, tangu yo ondimeli mokeli na biso, il faut automatiquement nzambe a sauver yo, abimisa yo na ba condamnation wana. Mais eloko ezo sala ke nzamba abimisa yo te, eza ba crime oyo, crime wana o sala, ba infraction très grave o sala, ba loi o to sakate ya nzambe, yango e créer séparation yo na nzambe. Bien-aimé, souko za séparer yo na nzambe, physiquement bazomona okenda ke église, mais o sala kana nkuku, mutu moko ayebi yango te, eza kaka nzambe, yango zomona makambo ezokende liboso te. La Bible nous dit pour te continuer, la deuxième verset, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Bien-aimé, ezape via masumu. Un enfant de Dieu, ou andimeli Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur, il faut bannir via péché. Via péché, ezo salake nzambe loboko na esala moko ekoma mokuse na vi na yo. Mitala nanu, tala parcours na yo, tala vi na yo, vi nini o menaka bien-aimé, vi nini o menaka bien-aimé. Ozo benga mwana na nzambe, meto yebi makambo salaka. Ozo benga mamo santo physiquement, mais makambo salaka na nkoko, yango ezo separe yo na nzambe. Yango nzamba kangine matoi po ayoka losambo na yo. Nzamba kangi matoi, nzamba zana posa obima na vie ya péché wana. Bien-aimé, péché eza transgression à la loi divine. La loi divine, c'est la loi de Dieu. Bien-aimé, nga yo ozo landanga, ozo tosa maloba na nzambe te, ozo tosa ba principe na nzambe te, ozo tosa ba loi ya nzambe te, mozo linga nzamba balisa yo, ozo linga nzamba sayelo bolamu, ozo linga nzambe aya akita yo kalo sambo na yo. Bien-aimé, makolo na yo
ozo sala mosala punda. Parce que nzamba alobi lolenge ozo se lamenter ndengwana tala vie na yo. Tika vie à péché. Tika vie à péché na zoyebisa yo lelo. Dieu me dit na ya ko interpeller yo. Vie à péché wana ozo mema. Vie à péché wana ozo mema. Ozo transgresser loi ya nzambe. La loi divine. Ok, soko ozo transgresser loi divine. Oh, nzamba koyoka losambo na yo te. Loboko na nzambe kozala mokuse po sembola. Po esunga yo ebimisa yo na ba loi établie. Bien-aimé, na ye ko interpeller yo lelo. Tika vio anozo mene. Via kibondumba wana. Ozo linga nzamba balisa yo. Mozana 4 mibali. Ozo linga nzamba sa elo bolamu. Me monoko na yo ebimisaka toujours ba mensonge pe toko kitoko mona. Biloko ezo sala ke nzambe. Loboko na ye koma mokuse. D'abord eza ba crime, eza péché, eza souillir et puis eza mensonge. Tozo kita bien aimé. La Bible nous dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêche de vous écouter. Bien-aimé, nzamba zyo kabiso te apesi biso mo Congo pona masumu na biso. Apesi biso mo Congo pona bazemo no longola. Est-ce que, bien-aimé, on dit la nzambe au sala repentance à malonga? Est-ce qu'au sala repentance, au sala repentance, est-ce que tant au sali repentance, tu dois automatiquement se séparer d'aba makambuana? Mais nzamba eko ebisanga lelo na ebisa yo. Tika via péché wana. Poto mona makambo ekendeli boto. Poto zala sauver. Bien-aimé, le plus important na ba vie na biso bana na nzambe eza royaume de ciel. Nzamba bimisa yo na minyololo wana pote lobi tozala pamya batu oyo bako louer nzambe elongo na bangelo na kosepela te ngana yo bazomona biso ba Kristo tozo kende ecclesia jour et nuit mais lobi to se retrouver en enfer et lokoni to e ko sala ke to se retrouver en enfer eza ba crime, ezaba péché. Bien-aimé, la Bible nous dit, c'est lui qui pêche et du diable. Bien-aimé, yango nzamba zo lingane ko salela yote. Yango nzamba kangine matoi na ye. Yango nzamba komisi loboko na ye mokuse. Parce que yo ozo sumuka au jour le jour. Ozo koma ya satana. Parce que soki nzamba saleli ona mabe wana. Satana kozwa lokumu. Okre satana. Aza eloko moko te na ba vi na biso. Satana kopesa ona na gauche à boto na droite, mais notre Seigneur Jésus-Christ oya koufe la biso oyo aza maître na biso o aza chemin na biso à suivre ce qu'a pesi aboto la kate yango na ekoyebisa yo lelo eloko moko ezo sala ke makamne kende liboso te eza masumu na yo eza ba crime oyo ba infraction grave oyo ozo sala o ba bengi crime. Bien aimé, la Bible nous dit encore dans 3e verset, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues fait entendre l'iniquité. Bien aimé, Bible eza clair awa. Bible zo ebisa biso maboko na biso ezana ba suyer. Ezana ba suyer comment? Ezana ba suyer ya sang. Bien aimé, combien oboma? Combien oboma? Oboma bato na ba mensonge. Oboma bato na nyonso na ba avortement. Lelo zo luka nzamba sauver yo. Est-ce que ça la repentance ya malonga? Na bato boma, na bazemo longola, na eko interpellé yo, yo zo landangai, lelo peut-être ma bote eza bloqué, lelo peut-être ma kambo ezo simbate, ta la vie na yo malamu, ozo bele la nzambe poko zo sale langate, ozo bele la nzambe poko zo yo kangate, ta la vie na yo malamu, bisiko zo landangai.
dans la vie na yo malamu bisiko zolanda ngai nalingi lobi lobi ngana yo tozala sauvé nalingi lobi lobi losambo na biso nzamba ayoka yango me nzamba azoyebisa nga nayebisa yo ava ayoka losambo totika vi ya masumu ava ayoka losambo na biso totika bakrime tozosala ava ayoka losambo na biso totika ba mensonge. Bien-aimé, un enfant de Dieu a qu'à vivre na vie à mensonge te parce que vie à mensonge eza vie à mwana na nzambe te eza satana. Satan banda mensonge depuis le jardin d'Éden. Moutako sala ke li sume kota na mokili. Eza satana na ba mensonge na ye. Yango nzamba eko yebisa ngai eloko ezo sala ke omona bolamu te eloko ezo sala ke loboko nye ekoma mokuse ba crime ozo ba mensonge oyo ozo sala. Ba mensonge obimisaka ozawana pona ko séparer ba mensonge na we bomisa bato ebele bato ebele obomisa à travers ba mensonge na yo. Mais Dieu me dit aujourd'hui na eko interpellé yo otika vi wana nzamba zoyebisa nga lelo na yebisa yo tika vi wana po tomona loboko na nzambe ebikisa yo po tomona loboko na nzambe bimisa yo na ba pouvoir héréditaire wana yango ezo sala ke au monde na bolamu na nzambe te mais po lelo mona bolamu na nzambe Dieu me dit ya koyebisa yo il faut bima na ba vie wana ozo sala faut bima na ba mensonge wana faut bima na lokuta wana faut bima otika vi wana koboma otika vi wana mabe ozolanda wana nzambe akosalela yo wana okomona loboko na nzambe wana okomona makambo na yo nyonso ekokende liboso wana okomona loboko na nzambe losambo na yo nzamba koyoka yango nzamba kopesa yo sumo kongo te parce que otiki via mabe wana ozomene yo ozolanda nga bisika nyonso na eko interpele yo parce que nzamba alingi selon plan ya nzambe que tout le monde azala sauvé mais satana aye koluka batu oyo akomema nzela moko na enfer yango nalingi na yebiso lelo nalingi yo na ngai lobi satana longa biso te pote satana longa biso te totika ba vie otozomene totika ba vie otozomene pote lobi ba vie na biso ezala sauvé nzambe amona yo bisika olandi ngai nzambe azala elongo na biso molimo mosantu ezala au contrôle parce que ça molimo mosantu makambo otokoka kosala yango te à chaque instant bisiko zali yo olandi ngai répands-toi soko moni koyamba nanu Yesu te so moni ko oyamba Yesu mais vi wana ozotika yango te. Bien-aimé, toza awa poto sungana balo sambo parce que nzamba disposer biso pote tozala wana pona ko sunga peuple de Dieu pour lobi tozala sauvé. C'est votre humble serviteur le berger Brown soki olingi o contacter nga ozwangai pona to sunga na nzela lo sambo naza na plus 243 89 65 39 367. Que le bon Dieu apambola biso nyonso nalingi olandanga na lo sambo oyo yo olandingai landanga na lo sambo oyo lobakolo Yesu na ye liboso na yo nga oyo na se plongeaki na via masumu nga oyo na wando salela yo me nazalaki ignorant nazo loba pourquoi makambo na ngezo simba te nazo loba pourquoi ozo kalo sambo na ngate okre vieille vie na ngai natikaki yango te mais lelo nazui décision natika vieille vie na ngai sunga ngai molio mo santu zwa contrôle la vie na nga molio mo santu tambola na ngai dans le nom puissant de Jésus nabondeli Seigneur de gloire nzamba lola
nayebi mutu oyo ateyaka malamu koleka yo azate, nalingi à travers liloba oyo peuple na yo babongola motema, peuple oyo bazalaki libanda na yo, nzamba lola bakota kati na yo, parce que monguna aza rize azolinga toujours abebisa peuple na yo, yango na sengi epa na yo moli ya mosantu, zala na peuple oyo bakolanda message oyo, édifier bango, zalana bango, dans le nom précieux de Jésus, que le seul et l'unique, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.